Il y a la différence entre la lutte de Augustin Kabuya et la lutte au Kabunda Sala na kati ya UDPS. Moïse Katumbi a proposé au président Félix Mosolo, en opposition, que Soko Bengani, Augustin Kabuya, na ko soutenir yo à 100%. Fils Mukoko Boino Boyebi, Mutusoka Meli Diamba, Meli Agene, Azo se perdre tout le temps. Les lois, c'est le père Maman Olive, le père, c'est le père Kamere. Bon, Fils Mukoko n'est pas un politicien. Mutuali Bozo Nazo Senga démission na ye. Ezali, ministre ya communication, Patrick Mouyaya. Ata mutu asala na Joseph Kabila. To utiliser ba valeur na ye. Lambert Mendo Malang il faut azonga na poste wana. Tozu Eric Ngindu. Oyo chargé de communication à chef de l'État. Mosusu ye wana. Zéro. Vous êtes là. Bon mais la kaba wika, batanga wisi, ba mupeshi peshi. Que maman d'elle na fifi bazako wele la ki leadership ya enfant chéri a Fadji. Fadji azalaka na enfant chéri te. Vital Kamere aza lokolo moko na biso lokolo mosusu na kati ya mai. Na makambo laba. L'IGF ne fait pas un bon travail. Je demanderai même au président de la République. Nano akoti ko enquêter pe Gilles Alingeti. Qui contrôle Gilles Alingeti? Monsieur le président de la République, vous devez créer encore une autre structure. Oyo kobanda pe ko sala enquête contre enquête. Bonjour à tous, bonjour na bande konyonso o baza kolanda biso. Nalingaki naebisa opinion congolais ou international. Par rapport à un complot au bazo la secrétaire général Augustin Kabuya, vous pouvez imaginer. Batou bazali ko organiser même prière. Bazo senga kenzambe salato Augustin Kabuya kufa. Mais naza komituna, vous êtes des lâches. Ceux qui Augustin Kabuya a gagné terrain. Ceux qui Augustin Kabuya a défendre UDPS, les institutions du pays, les chefs de l'État. Mais vous manquez des arguments. Comment, quand il y a un débat contradictoire, vous commencez maintenant à débaucher des parlementaires, quelques combattants du parti. Vous commencez à chercher des faux pasteurs, soi-disant Bokobangi, Augustin Kabuya, Atika Laché, Fachi Ndenye Kabunda Lachakiye. Non. Il y a la différence entre la lutte de Augustin Kabuya et la lutte au Kabunda Sala Nakati ya UDPS. La famille Tshisekedi va adopter Augustin Kabuya Nakati ya famille, premièrement. C'est pour vous dire que ça sera très difficile et perte de temps que Augustin Kabuya va trahir le président de la République ou l'IDPS. Vous posez qu'on perdre le temps à Bino. Depuis que Augustin Kabuya Simba IDPS a remplacé Jean-Marc Kabound, aujourd'hui, le président cellulaire va retrouver leadership na Bango. Le président sectionnaire, le président fédéraux va retrouver leadership na Bango na kati ya parti. Administration efandi. Maintenant, mutande nyowana. Bukanise ke biso ba combattant IDPS. Tokotika e? Non. Tokotika ete. Parce que si alakisi ba signaux fort pour na kopesa tata mokonzi majorité parlementaire na 2023. On est à discuter. Quand Augustin Kabuya mobilise, organise le parti, Bino Batumususu, vous êtes là comment combattre les institutions du pays. Bobo Sanik élection qu'on a en 2023. Après, Bogoya Kolobake, oh, IDPS est triché par l'élection. C'est faux et archi faux. N'a pas si félicitations Mingi.
na secrétaire général na ndenge à remettre pouvoir onga moko na bengaka pouvoir territorial au sein du parti. Ba président cellulaire bazwaki ba cahier ba registre d'enregistrement ya ba membre cellulaire. Coup de chapeau na ba initiative ya kitoko oyo secrétaire général aye nango na kati ya parti. Jalousie euti wapi? Augustin Kabuya a conquérir ville à Kinshasa. Augustin Kabuya a conquérir Bakongo. Augustin Kabuya a conquérir Bandundu. Aujourd'hui, Otoza Kolobana Bino, Kisanga neza mobilisé à Kosakanate, Katanga neza mobilisé à Kosakanate, Bazozela, redynamisation à parti. Au moment où Augustin Kabuya a conquérir sa parti, mais bino bato mosusu bokende cimetière bosalela ye bacérémonie pour ki akufa nzambe mpe akotikala jamais koexauce bino te parce que Augustin Kabuya a sacrifié premièrement vie na ye famille na ye pour défendre le chef de l'état na bino bamosusu eloko moko malongi eza te alors botikela biso CG kimia afanda kimia oyo nyonso aza kosala bacomplot na ye aza kosala manso mpona kodétruire la vie du secrétaire général. Boyeba boprépare bapreuve na bino justice ya nzambe ezali justice mpe ya mokili ezali justice mpe ya bainstitution ezali. Préparez-vous bokozwa bapreuve na bino nyonso na bapriere na bino na bagene na bino na kokende na bacimetière na bino. Prenez donc bozwa bapreuve tout bokomema yango na justice tokosamba na bino. Trop, c'est trop. Fini la récréation. Nalingi na touché point mosusu oyo très important. Tomoni ba photo moko eza ko circuler au chef de l'État ayambi mwasi moko au chef de l'État. Mais pourquoi vous êtes toujours concentré à chercher ba eloko moko boye na vie il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais président aza mutu lokola bino, sauf que charge oyo aza na yango eza différent parce qu'azali premier citoyen ya mboka oyo. Soki lelo président akei akotata supermarché bafoto yango wana. Soki président aketa na fête moko bafoto yango wana, yaza mutu te, ana famille te. Botika ko perdre temps na bino. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a concentré comment améliorer social ya peuple congolais malgré babitumba oyo eza koyela ye. Chef de l'État Félix azwi pouvoir na mboka oyo. Boyebi état oyo akutaki Congo. Boyebi maladie ya COVID-19 eye ebujaki monde mobimba. Boyebi ba blocage au FCC atia biso parce que tozangaki majorité parlementaire. Lelo oyo bake ko alimenter insécurité na est. Lelo oyo bake ko alimenter insécurité na Bandundu. Soit disant conflit teke basoki bayaka na bateki. C'est faux et archi faux. Il y a une main noire dans cette histoire. C'est ainsi que nous avons interpellé gouvernement congolais, ministre de l'Intérieur, bas service union soit sécurité. Entre parenthèses, on a félicité premièrement DG ya ANR. Na musala oyo asali banda fachi anoma ye. Droit de l'homme. Toyoka kabino lisusu. O ba enlevé, o ba torturé, o mutu akufaki na kati ya kasho ya ANR ezalaka lisusu te parce que DG Mbelu alobi service ya ANR ce n'est pas pour la population, ce n'est pas pour les gens qui critiquent le chef de l'État, c'est pour la sécurité territoriale, la sécurité du chef de l'État. Comment protéger les institutions? Coup de chapeau. Talande baza ko kanga sikoyo batu baza ko préparer ba coup d'état. Parce que DG Mbelu a chaque intelligence moko suprême, sacrifice moko
mpona kodetecte bacomplot nyonso eza kosalema mpona kodestabilize bainstitution ya mboka. Mais lelo tozwi quand même bato oyo bayebi bible. Lelo tozwi quand même bato baza na motema malamu. À l'époque ndenge nazosala émission boye soki kaka aner ayebi wana kaleve awa na bajournaliste basi bakangi bango, mais ezalaka lisusu te nyonso wana. Vous devez féliciter quand même le président de la République. Botala bino moko DGM. Lelo nakomi kutu koenvier DGM nakenda tana sala demande d'emploi ba engagé ngai. Tracasserie na aéroport esila. Nyonso wana mokonzi ya mboka aza kaka mabe. Amatisi salaire ya ba agent ya DGM. Grâce ya politique et l'intelligence ya Roland Kashintwale. Nyonso wana eza kaka mabe. Tracasserie esila. Coup de chapeau na DG ya DGM Roland Kashintwale na équipe na ye mobimba. Merci beaucoup. Nalingi siko na kota sikoyo na makambo na bakomplot oyo eza kosalema na Katanga. Naza kobetela CT. Boyoki na ba réseaux sociaux. La façon donc Madame la vice-gouverneur ya Lualaba a financé ba communicateur na ye pour insulter la princesse Maman Adèle, ministre d'État, il y a portefeuille. Boyebi Hermoko, tolobaka vérité, tolobaka bosolo. Hermoko, toboya flatterie zangatina. Maman Adèle est victime de quoi? Il faut bien penser sango boyeba. Maman Adèle est victime parce que Aebisi Masuka tika lokuta ozalina tata mokonzi te. Biloko nyonso oyo soki fachi asali nzela a débloqué mosolo. Na mosala oyo gouverneur Muyej abanda kosala ba chantier. C'est ainsi que j'ai toujours salué le courage. Il y a gouverneur Muyej parce qu'abandaki koloba sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais Fifi Masuka, il est commis sous l'impulsion de Fifi Masuka. Fifi Masuka, il y a un vice-gouverneur. Pas même, il n'a jamais condamné qui est intérim. Parce que politique na bino, vous savez, ekiri na bino, bobuskila kaba vrai leader katangé. Pendant que baby sa réputation chef de l'État, là moi j'ignore mon about et je n'accepterai jamais. Je suis combattant de l'IDPS, tshisekidiste, combattant de la liberté. Je ne suis pas là pendant que banda ko embellir, ko flatter. Batu oyo bazali sincère na chef de l'État. Est-ce que bino boyebi musala o Maman Adèle sali na gouvernement ou na musala o lelo bato ebele bakomi koloba union sacrée? Maman Adèle aza ko se sacrifier à 3 heures à aucun départ Jean-Marc Kaboun bazo sala barenyo comment ko faire tomber bureau ya Janine Maboun na Alexine Tambwe Mwamba. Bato ba défier chef de l'État. Bato ba manquer respect président de la République, garant de la bonne fonctionnement. Maman Adèle azali mwasi ya liboso. Oyo andima ko sacrifier intelligence na ye, sagesse na ye pour que Mabund quitte bureau en ekwe, bacha bureau d'âge. Mais lelo, tokomi koyoka ke o fille aînée de l'union sacrée. Hey! Bandeko. Fille aînée de l'union sacrée. Nani? Fifi Masuka? Non, écoutez. Qu'est-ce que Fifi Masuka a fait pour que Aza la fille aînée de l'union sacrée?
vous pouvez corrompre tout le monde, mais jamais vous corrompre histoire. Renseignez-vous le travail de cette dame. Renseignez-vous ministère na Fanda. Afandisa ministère à portefeuille. Afandisa. Parce qu'il y a le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le seul parti Oyo et lobby, il faut baper sa tata mokonzi majorité parlementaire à part. IDPS Nabiso. Parti à Union Sacrée. Oya lobby candidat Nabiso, c'est chef de l'État. C'est le parti de maman. Adèle. Oya ça sincère. Elle travaille avec la sincérité et l'honnêteté. Mais vous êtes des hypocrites. Botala comment Fifi Masuka atindi tout moi bampuku na ye pour commencer à insulter maman Adèle parce que c'est la seule dame oyo andimi koyebisa Fifi nyet pona bakare minye aboyi corruption aboyi kozwa mosolo. Mais il y a d'autres institutions que Fifi manipule. Qui ne connaît pas ça? Aujourd'hui, na koyebi sabino na musala kitoko before les conseillers privés du chef de l'État en matière de sécurité. Coup de chapeau, c'est ce que nous avons besoin. Before auti ko bloquer mafia moko na kati ya Lualaba, s'il vous plaît. Boza kaka munoko kwin mais qui mouille bien ça ko salema. Même Kabound est devenu millionnaire, c'est grâce à Fifi Masuka, non? Qu'on peut se carré mignon en désordre pour pas protéger le pouvoir. Non, non, bien côté. Les carrés miniers que Kabound utilisait les carrés miniers, d'où ça vient? Et même l'équipe, il y a Nani, il y a DG, il y a ce qui est encore, il y a Jekamine. C'est quelqu'un, il faut le chasser. Vous publiez un communiqué, vous suspendre le contrat remblai, menacé, c'est, bon, bandai Kosala, moi c'est Jean-Marc Kaboun, à côté de nous, Chinois en désordre, bah, pèse bango, bah, contrat remblai. Bon, est-ce que ces pays ici, tu vas continuer avec la mafia? Non. Le conseil spécial en matière de sécurité privée, before, a bloqué ensemble une enquête publiée par le média Africa Intelligence. Fifi Masuka naba sud-africain baza ko exploiter mine de Musompo au Lualaba. Natuni madame la ministre ya mine. Est-ce que mosolo nyonso oyo baminerezo kendaka Afrique du Sud eleka par Zambie ekoti Zimbabwe ekena Afrique du Sud mbongo wana est-ce que Fifi na groupe na ye akobimisa bato parce que edoso na kotika yango te na kokende nango comme na yebi ke IGF ekomi organe moko ya komenansaka bato organe moko à fabriquer un dossier, là où il y a la vérité, IGF, R moko boye, a beti lokuta. Comme à Kamboualo là-bas. Namakambo là-bas. L'IGF ne fait pas un bon travail. Là, n'a pas moussala moussous, coup de chapeau na IGF. Mais dans le dossier à là-bas, monsieur Alinguette, tu n'es pas clair. Bambongo nyonso yo mine de Musompo. Si ce n'était pas Before Biselene, yo Osaka Kambunoko, IGF, patrie financier, mais pourquoi na makambo ya Lualaba? Pourquoi na makambo ya Katanga, Olia Kamunoko? Alinguette, Olia Kamunoko, pourquoi? Nous connaissons la vérité. Même le dossier de Mouyej est vide. Mouyej a fait ça, mal il y a des preuves. Jusqu'aujourd'hui, tu es incapable. Il y a sa justice, élément aussi Mouyej j'avais détourné l'argent.
nyonso to applaudir to betela wo maboko parce que yo oza lingete nderta guerre nderta guerre mpona bato mosusu na mboka na ngai na lwalaba keba trop c'est trop eri biso toza kobunda tolia gaz lacrymogène mpona kodéfendre état de droit na démocratie babino bamosusu oyo bozalaki wana boza kofinga biso boza koloba l'UDPS vaincra ou UDPS kotikela jamais kozwa pouvoir te nous connaissons même si Fachi travaille avec vous c'est parce que aza na bolingo ya kochanger mboka oyo mais si moi j'étais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dis vous tous pendant 37 ans d'élite moi je n'ai pas dit que je fais 37 ans d'élite il y a UDPS je dois être clair bokorijaka mpe bino bapanzi sango omona moto aza na 30 ans ayebi so que nous avons lité 37 ans d'élite botika bon il faut poser ye yo banda lite mokolo nini yango wana nde nalobi nga nasali 37 ans d'élite te mais l'UDPS esali plus de 37 ans d'élite ce n'est pas pour venir soutenir des formules de bêtises bozwaka mosolo boya kokosa biso version moko ezanga tina je demanderai même au président de la République nani akoki koenquêter mpe Gilles Alingeti qui contrôle Gilles Alingeti monsieur le président de la République vous devez créer encore une autre structure oyo ekobanda mpe kosala enquête contre enquête ce n'est pas dit que tout nyonso Gilles Alingeti aza kosala nyonso eza kaka bosolo te Gilles Alingeti a réunir ba musicien pas moins de 10 000 $ à chaque musicien qu'il justifie ce budget là d'où il a trouvé cet argent il paye un de nos communicateurs je dis bien un de nos communicateurs de l'UDPS Gilles Alingeti afutaka bango du 1er au 30 pas moins de 1 000 $. Bokende bobimisa liste relevé ba mouvement nyonso na barao bank où il trouve cet argent akozwa mosolo wapi oke okutana na Gilles Alingeti apesi yo 10 000 moi personnellement rencontre pas apesika 5 000 $. Qui justifie cet argent là nous ne pouvons pas continuer à soutenir parce qu'on nous donne des miettes soutenir de bêtises c'est ça la lutte c'est ça c'est que Tshisekedi wa Mulumba atikeli biso héritage non parfois nous devons dire non na ba hypocrite oyo baza koentourer chef de l'État fini la récréation ya réseaux sociaux j'ignore Mwanabut AK-45 lance roquette grenade lacrymogène chomba chakabela tisamba kashani manke nena nazobanda ba action oyo nyonso collaborateur ya Tata Mokonzi azali correct na biso te na lite na biso te akomona biso na nzela na ye tozela nanu mwa baconflit ya mike ya kwa muntu xy esila mpo bakoya koprofite soki na lancé mobilisation les gens doivent profiter nazongeli makambo ya before l'homme fort kombo mpe elandaka before Beaufort before au temps présent coup de chapeau mine de Musompo eloko wana il faut bakanga yango bayeba minere nyonso ekendaka wapi Afrique du Sud wana nyonso fifi masoka nde moto yango bozolobaki aza na chef de l'État naza korépondre bacommunicateur nyonso oyo fifi masuka a mobilisé pour insulter Maman Adèle Maman Adèle aza ya niveau na bino te amutu atanga soki mpe azoloba français ozosentir ke mwana mwasi atelemi awa soki mpe aza kodirige soki yo bapesi yo ministère ya finance okoka plutôt ministère ya portefeuille okoka kogere badg oyo ya mitu pasi oyo badg oyo ya mitu pasi na prochaine émission nakoétaler comment on bazodétourner mosolo na régie des eaux j'ai des preuves des audios tout na émission ekoya on va s'organiser botika mama asala mosala na ye ya kimia eloko ekomi kosala bino pasi mpo mama alobi na bino vérité
vous n'êtes pas bozali batu ya malamu te, boza ba hypocrite autour ya chef de l'État. Erozomona tata mokonzi, babu wa nchi, habari yenu, Mungu akubariki, tuko na weye. Mungu na mwe wapi? Mungu nafanya politique njuu ya kupatia Katumbi majorité ya ba député provincial a contrôler Katanga. Amwe sema atuye bile bintu. Tunayua bile biote bile, tunayua. Vous travaillez pour Katumbi, pas pour Fachi, des hypocrites. Bande des hypocrites. Pour que ba délivrer bino. Bozonga quand même batu Fachi a pesi bino news, confiance, démocratie, liberté, tout Fachi a pesi bino. Mais vous êtes incapables. Il y a qu'au rendre. Il y a qu'au profiter. Confiance au tata mokonza pesi bino. Maman Adèle, Mela Maya Pio, Maman Mouzazi, Maman Lela Losambo, Maman chrétienne, le seul maman na gouvernement. Ou assemble la Nzambe Boui, eza maman wana. Ba maman mosusu, ba okende ba okatsana ba Brazzaville, ba ozwaka ba bichebechebe, ba mosusu bazwaka bakisi na Zambia wote. Wewe ke toyebi te, mukolo mosusu ba video na bino ekobima. Kaka nde ba video mosusu ezobimao. Bon, mais Katena, maman Adèle, moi combattant de l'IDPES, communicateur privé des diabos du chef de l'État, Junior Mwanabout, n'a pas si bien mise en garde. Maman a mobilisé Batoupe, Batoubaza Koloba Iyo. Bino peut pas mobiliser. Ce qui est beaucoup de $30, tu peux payer ça. Qu'est-ce qu'il y a province? Et comme Chess a bato mosolo chaque mois, bafingaka, muto azako yebisa bino vérité. Vous trouvez ça normal? J'ai la linguette à publier rapport moko. Publier rapport, nous avons publié bato mosolo na réseaux sociaux. Ya makambo alwala, je suis à Fifi Mazuka. Publier en gote. Oromika ko beta discours. Nous saluons la gestion de Fifi Mazuka. Wana basi ba promettre ye loko. Talande bakomaka. Bino, tozana bino 2023. Bouzoba tepembeni à Fachi. Fini la récréation. Merci beaucoup. Nakotika bato bazana la question que tu nabiso. Bato nabiso te répondre. Ce qui est alité. Merci beaucoup. Moi c'est Junior Moewabou au Capi Communication. Ma question est par rapport à la question pour Kendeko Azwata pour répondre. Par rapport il y a un complot sur l'IWA et à CG Kabouya. CG Kabouya a secrétaire général et à l'IDPS. Mais ça s'est dit tout qu'au sein de l'IDPS, il y a toujours départ à Kabouya. On se pose des questions, Junior Mwanabout, et certes, yo omi pesa pe kombo o adopta pe kombo ya Augustin Kabouya pona olakisa biso ke oza pire Kabouya. Est-ce que eza cause te ya mauvaise gestion nde batu bazo réclamer parce que IDPS le za ko kabwana li progrès ba na part na bango et puis koto vision Fachi ya Jekobe ape ba na part na bango et puis koto pe fils Mukoko ba na part na bango mais so yo ki ba part batu wana nyonso ba groupe wana nyonso ba déclarer kaka départ ya Augustin Kabouya ndenge tolobaka na bokoko ke so lelo ba kose ba boseli kamuna mutu ba kulobi ke oza na raison mutu mso ya réclamer o na raison mutu mso ya réclamer batu ba ko ya koloba pe neni yo mutu moko mbazo kondana kaka yo yo atake moko zakana Kabouya eloko nini yo oyebisa biso awa ke IDPS topé ba combattre IDPS topé ba groupe wana ba réclamaka epa Kabouya o bango ba retrouver yango te. Segundo Fachi tomona ba photo certes nga na page na nga Facebook na te yango pona oyebisa batu ke Fachi aza humain na kati ya Fachi aza na ba émotion aza na ba sentiment Fachi aza moko o akoli na mikili ya poto sa façon de diriger azolinga amema congolais ayeba ke président de la république akobi matin un bonjour boye na vélo na ya okumba vélo akepe na supermarché asombi eloko malgré que ces locaux ils a passé par la biso ba congolais ba mona Fachi ake na fête bakangi o akende na fête abinaki
bamona Fachi avandi na mwasi o atali avandi na mwasi mpona bango Fachi aza extraterrestre akosa makambo wana te. Mais yo pa tant que moko ya union sacrée eloko nini okoyebisa ba congolais par rapport à vie à Fachi, moi différence wana entre vie privée à Fachi na vie oyo ezosenga mpona bato nyonso. Et puis troisième na olobela nanga mambo Fifi Masuka te na mama d'elle parce que ba conflit la bango ezaka ko welela enfant chéri à Fachi. Le roi bango ba wela ki enfant chéri à Fachi, ça va se savoir. Na sauté pour na suka eza question Poutine alobi aza prêt pour na soutenir RDC. Na makambo nyonso ezolega na RDC. Mais jusque là tout le monde a silence des morts et pas à président. Vous de l'Union sacrée, que pensez-vous par rapport à vos propos au Poutine à Lubaki? Et pour terminer, caméra dans la meeting à outil est, ça il va tourner à un meeting c'est samedi na terrain Yanjil. Aza moko ya Union sacrée. Chance ni yozo pesa et bino Union sacrée. A réussir à beta carton à s'intéresse ou bien bo sambela kake et simbate. Ma question na ngango wana. Moyo Benda. Na question na yo. Pour un complot sur la mort du CG et l'association au bazo à départ il y a Augustin Kabuya. Bon, na oko yebi Sabino Boy. Bitumba ya secrétaire général Augustin Kabuya et banda RIDP saisi pouvoir. Je me rappelle bien, RIDP c'est un Tshisekedi de Mulumba. Bacheye atobimisi dossier ya dialogue oya Senko. Ezana batu oyo chen Tshisekedi Mulumba manda kopesa confiance mingi. Oyo même ata alali pongi bakoki ko trahir IDPS. Augustin Kabuya azalaki proche batu mibale. Chen Tshisekedi Mulumba et le président Félix. Moïse Katumbi abandaki komona ngo mabe koleka. A proposé président Félix Mosolo, toujours en opposition, que Soko Bengani, Augustin Kabuya, n'a qu'à soutenir à 100%. Là, c'est Moïse, on a ça, président Félix. Président Félix a tout nié. Pourquoi seulement Augustin Kabuya, on a ce plakanaïté, Aza Orgue, Aza Boy. Ce qui Katumbi Azalaki sincère, alingaka lobaki na sepelaka na Augustin Kabuya te parce que c'est un homme qui est fidèle et sincère et qui défend l'IDPS corps et âme. Nde omonaka banguna ya président Félix, banguna ya IDPS ba changer politique ya kobundisa secrétaire général. Comme va se sentir que Baza lâche, Bazali faible, il commence maintenant à utiliser le billet de banque, donc l'argent, pour na babundisa secrétaire général na kati ya parti. Ba comme ko sala débauchage. Batu oyozo tangelanga kombo force du progrès. Mais force du progrès, Bazana, secrétaire général Augustin Kabou, je me pose la question, quelle force du progrès au besoin qu'on ça CG? Parce que ton salkana bango va accompagner Augustin Kabouya du 1er au 30. Ce que tu ne peux pas Augustin Kabou, au Komona Bango Balibanda. Vision Fachi. C'est une association où ils allaient kokamata toujours batu na katia IDPS. Mais ce qu'on sait l'association na yo ndeko nangai, tu dois être capable. Il y a quelqu'un de recruter en dehors de l'IDPS. Pourquoi la leadership bawele la kayangote na sepeli na ndenge président national ya vision Fachi Jekobe azoni moto accueilli par grand frère na Augustin Kabuya batie consolation c'est ça ko na réseaux sociaux te vision Fachi bawo ozomona baza na kati ya vision Fachi bazali kofinga secrétaire général baza bato bazwi
mwa ba bichebechebe mwa bambongo nauti koloba bato nyonso oyo bazali kotinda bango basenga départ Augustin Kabuya bato balider na bango baza balashe baza kokoka politique ya Augustin Kabuya na terrain te. Si vous êtes fort mais bon contredire maye nyonso Augustin Kabuya azosala mais ils ne sont pas forts. C'est comme ça batie mbongo en jeu baza koutiliser toujours bakombato baza pe balashe basala makelele oyo bazali kosala wana. Fils mukoko boyina mwe boyebi mutu soka meli diamba meli agene azo se perdre tout le temps. Les lois c'est le père maman Olive, le père c'est le père Kamere. Bon, fils mukoko n'est pas un politicien. Donc moi écoute on a répondre position na ye ezate. Lelo oyo. Ceux qui fils mukoko azui $100 akosala vidéo pour Augustin Kabuya. L'obi soka azui 300 akosala vidéo contre Augustin Kabuya. Donc fils mukoko n'est pas un politicien. Parce qu'un vrai politicien, un vrai combattant, et ça, on a tikana na position moko. On a défendre ma valeur. On a défendre parti na quelles que soient les difficultés. Bino mo bomoni, l'obi a pas maman Olive, oh maman Olive a aidé. Mais Augustin Kabuya a fait bon. Donc ça, ce n'est pas ça la politique. Na kosenga na ba combattant na biso a UDPS. Faisons la politique pour défendre des valeurs. Pas parce qu'on nous a remis 100, 200, 300. Et ça m'a lamouté. Batuto et Bazo Senga départ et Augustin Kabuya, ce sont les ennemis. Il y a CG, va se transformer de combattants de l'IDPS moyennant quelque chose. Nalingi naloba. Na question na yo ya ba photo ezo circuler na réseaux sociaux. Chers combattants, il faut boyeba président Félix aza spécialité ndenge batu bakaniselaka être président, tu deviens donc spécial. Okoko tambola na vélo te, okoko kende na fête te, okende ko rendre visite na famille te, oko sekate, oko lata ba sandale te, oko lata kinote te. Non, ce n'est pas ça. Nyonso président salaka eza pona kolakisa na opinion tant nationale et internationale que être président de la République eza koleka mutu nyonso te nzamba ke là. C'est juste ezali musala, eza mandat. Musala pe ekosila. Mais bato bazolande la vie privée, il y a chef de l'État. Tala ba photo bino bozomona na ba réseaux sociaux, o mutu ayambi mwana mwasi ezali président Félix te. Ezali baini ya fachi bazui mutu moko akokana na président Félix, bana bakomi ko publier. Oh, voilà le chef de l'État, voilà. Non. Réseaux sociaux, boza wana pona kopesa ka vérité. Pas ofandi na kwe ndako na o lefufa masango tondi. Après obandi bilobela mwanza na réseaux sociaux ko publier les histoires o ezanga mutu na makolo. Nyonso wana eza faute ya batumi bale. Faute ya mutu alibozo na zo senga démission na ye. Ezali ministre ya communication Patrick Mouyaya. Un ministre ayebi ko communiquer te. Maenyo seza ko salema, ministre moko incompétent. Mais je demande na gouvernement oyo eza ko bima sika. Monsieur le président de la République, ata mutu asala na Joseph Kabila, to utiliser ba valeur na ye. Lambert Mendo Malanga faut azonga na poste wana. Discours ya Fachi Beton na Nations Unies. C'est le ministre de la communication qui doit commenter ça. Bengi bino nyonso yo. Zéro. Makambo eza ko selema na kwa mutu.
Patrick Mouya na communication zéro. Makambo nyonso ezosalema na est armée régionale eye Patrick Mouya zéro. Mais akolia mosolo ya musala oyo aza kosala yango te. Tozwi Eric Ngindu oyo chargé ya communication ya chef de l'état mosusu ye wana zéro. Bandeko naza koyebisa bino boye na 3 ans et demi oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi asali à la tête de ce pays, président asali makambo ebele oyo baimboka bazali au courant penza te. Manque ya communication. Nakosenga na ndeko Eric atika ba théâtre azosala na kati ya présidence. Soka lingi ko batela musala na ye, il doit bien collaborer avec des journalistes oyo bazali en communication avec le peuple. Ndenge bino nyonso boza boy comme technologie et évolué. Monsieur Eric, tu dois identifier tous les youtubeurs. O communiquer kana bango, ba communiquer ka ba imboka. Mais bino bofandi mosolo boza kolia mosala malonga bosala ngote. La pression mise en garde et la pression ultimatum il y a une semaine. Si ozoko s'organiser te ngandi na kosenga départ na kati ya présidence de la République. Je te promets. Parce que trop c'est trop. C'est le chef de l'État qui assume les insultes, des critiques et zanga mutuna makolo, mais vous êtes là, bon mais la kaba wika, batanga wisi, ba mupeshi peshi, et nous tozo sala musala parce que nous aimons le chef de l'État. Mais ça musala oh bien il fallait bon ça la ba initiateur na yango. Patrick Mouya c'est tout à fait normal. C'est quelqu'un qu'on a adopté pour la communication mais ayo qui se biso sonina ka partir. Tala na na RTNC ko détourner bambon. Bon, là tokozonga ngona émission mosusu. Na lingi na kota na question na ya suka. Namoni alingaki akota na muzindo te. Que maman d'elle na fifi baza ko welela ki leadership ya enfant chéri ya Fachi. Fachi azalaka na enfant chéri te. J'assume mes propos. Les enfants chéris de Fachi, c'est la population congolaise. Les enfants chéris de Fachi, ce sont des collaborateurs, il y a solo. Bango baweleli bo solo, vérité. Masuka na batunaye ba okoko sa ba imboka bako saka chef de l'état. Maman Adèle aloba vérité bokomi ko finga ye. Voilà conflit yango wana. Ezaki uko makambo ki enfant chéri te. Pona ko chité. Meeting ya Vital Kamerhe. Oui, Kamerhe za na union sacrée. Toko senga meeting na ye et réussir. Mais, je dis très bien mais, Monsieur Kamerhe doit être honnête et sincère envers le président de la République. Naba leader et belé, il y a union sacrée. Il y a quelques leaders oyo bazako s'exprimer au fond du cœur. Entre autres, Jean-Pierre Mbemba. Devant la population naye ya Équateur. Bomona ki Jean-Pierre Mbemba zalaki correct pour défendre projet à Tata Mokonzi à 145 territoires. Bomona ki Jean-Pierre Mbemba lobaki tout haut ko soutenir chef de l'État pour gagner mandat naye ya mibale. Mais Vital Kamerhe na ba tourner naye ya est. Vous sentez l'hypocrisie? Na kopesa lisusu toli na ndeko Kamerhe wakanyingiri. Vital, malgré tozalaka na pasi na motema ya ndenge justice batu moko boye oyo bainfiltre corps ya magistrature basala procès moko boye oyo nalingaka kolobela yango mpenza mingi te. Monsieur Vital Kamerhe, soko oza na union sacrée yeba ke le numéro 1 ya union sacrée c'est Fachi Béton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
oza na devoir ya soutenir ba projet na ye parce que oza na kati ya union sacré. Soki omoni ke ezali kokoso oza na ba ambition na yo na 2023 o surprendre biso ta yango oyo kanga bisaka na union sacré kende. Mbemba era lobby projet 145 territoire apesi définition na ba imboka. Mais aza clair akendaki 4 chemin te. Mais yo na est na landi campagne ya Kamere nazo sentir deux temps na kati ya discours na ye. Je crois que boza bapanzisa yango bozali na mayele bo analysaka mot par mot. Vital Kamere aza lokolo moko na biso lokolo mosusu na kati ya mai. Na kosenga azala sincère ayeba ke président Félix bakosaka ye te. Bato ebele bazomona ke Fachi azomona te. Non, attention. Les seuls citoyens oyo aza mieux informés, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo aza na deuxième position, c'est le peuple congolais. Monsieur Kamere toza contre un meeting na yo te, mais tosengi ozala quand même na bosolo na munoko na yo. Kombo erozo sambelaka nzambe sala tout le mot esprit de caméléon elongwaka parce que bakoma mosusu elandaka nde na bamituna na yo nyonso. Bon boyebi bino nyonso Russie c'est un pays oyo eza kopesa biso espoir que soki bakomi na kokontrole mokili oyo monde oyo nous les Africains toko changer. Naza koasime ba propos na ngai. Pour moi nazo préparer d'ailleurs toko salana bino elongo projet ya ko signer pétition ya ko déposer na Assemblée nationale pour na ko senga arrivé ya Poutine na Congo. Armée russe il faut bazala parce que Poutine azali boye bao mosusu bazalo kuta mingi. Les Américains sont des menteurs, les Français sont des menteurs. Ils ont commencé avec Mobutu, ils ont commencé baye kotambola longo na Mzee Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, bazana Fachi, mais baza kokosa. Nde omona ki discours na niveau ya Nations Unies. Facha melaki so ite. Ayebisaki bango vérité. Vous pouvez imaginer un groupe terroriste bazali ko détenir les armes sophistiquées plus que la communauté internationale. Et le secrétaire général Place Azali n'a pas ses félicitations parce que donc amoni aza gêné ya ko bomba vérité na kati ya motema na ye ya kola ki sa communauté internationale mobimba ke toza complice toza responsable ya insécurité oyo eza kosalema na kati ya est. Quand même aza moto alobi vérité toyebi lelo ke les groupes terroristes du M23 baleki même communauté internationale. Mais vraiment, est-ce que ba pays wana tokopesa bango confiance? D'ailleurs naza kosenga na population nyonso bazala simatata mokonzi pona MONUSCO kanga bisaka. Même l'ambassade des États-Unis, je ne vois pas l'importance. Vaut mieux kotika même ambassade ya Chine, Iran, Irak, Russie, Corée du Nord, ambassade na ifo ezalao, bilombe bango wana. Ba mosu baso kosaka biso. Moi je soutiens et je salue discours ya Poutine. Pe na kosenga na tata mokonzi, aza combattant za elombe, kanga sentir. Russie ayao, oye koya ya. A bon attendeur, salis. Oui maman.
Samba, à ma télévision. Question dans les amis par rapport à complot à CG. La ligne à Tuna, imagine que l'UDPS, parti présidentiel, imagine l'UDPS et l'autre tablisso de l'eau. Tout le monde a entre l'UDPS, l'eau, qui est vraiment exagéré. Et pas tout le la gestion, il y a CG, la gestion, il y a Kaboul. C'est la différence parce que toute la UDPS, il y a CG Kaboul. Et il y a des loges par rapport à CG. Et puis ça a une différence. Et là, on est différenciés. Kaboul, par rapport à la gestion. Parce que Kaboul, c'est pas bien qui aujourd'hui, Kaboul, il y a des gens au bateau. Donc, c'est la différence. Imagine les autres chapitres d'une partie présidentielle. Merci beaucoup, maman. Préoccupation, par rapport à Junior Monabout et l'intervention tout à l'heure, à Koloba, Jean-Marc Kabound a dit que ça la réunion ensemble la dame ou Azo Potana Fifima Souka le nom encore Madel qui vraiment que sangana deux fois nanda puis Jean-Marc Kabound pour nous faire partir bureau Mabund bureau ya Mabunda na tambomo lelo Jean-Marc Kabound azala sous na binoté bobengana ye na bandenge nyoso boloba mais il est le faiseur ce qui se disent il est le faiseur du roi. Yenda sala ke Fati alongwa na signature alongwa retirer signature yenda sala ke Mabunda kende yenda sala ke lelo Fati azalawana bobengani ye mais bo pesa be éloge et pas ya Augustin Kabouya au Bajiraki na ensemble. Croyez-vous que jusqu'à l'éternité Augustin Kabouya a toujours fidèle na Félix parce que baza ba yime bango nyoso pe ba yebani ezana ba bilo msuta msuto Augustin zo sala yango par contrainte ya ba pression na bino ba combattant. Après que ça, la conférence de presse, il y a Jean-Marc Kaboul, Augustin Pabini a sali conférence où il y a des critiques qui ont été critiquées qui ont été parce que bon, il y a des poulet et le fanatisme de ça la défendre il y a des qualités où ils ont ça là que pour continuer à défendre Augustin Kaboul pour rejeter Jean-Marc Kaboul. Merci beaucoup. Mutuna moko ezali ya mingi te ya mukuse makasi pona ndeko junior Monabute oyebisi biso awa ke Fifi Masuka akabelaki Kabunda pesi Kabunda bakari mini en désordre. Alors mutuna na ngai ezali boye ndeko tolingi toyeba pona nini kozela kaka Kabunda azali lisusu na bino elongo te pona kobimisa makambo nyonso ou bien bozalaki informé na retard que Fifi Masuka akabelaki ye bakari mini en désordre. Mutuna na kaka yango. Merci beaucoup. Maman, nazali kopesa yo différence entre Kabound et Augustin Kabouya. Na mandat ya Jean-Marc Kabound, politique ya Jean-Marc Kabound ezalaki ya koréunir bato te. Jean-Marc Kabound azwaki politique ya kozala dictateur. Adolphe Hitler au sein de l'UDPS. Na mandat Jean-Marc Kabound atikala jamais réunir ba président cellulaire, atikala jamais réunir ba député national ou provincial, atikala jamais réunir. Et Dédé Jean-Marc Kabound abanda ko yamba téléphone ti. Y compris le conseil du chef de l'État Bakoko Bengaye, c'est-à-dire lui, c'est quand il a besoin de gens qu'il va appeler. Ce qui est jamais Jean-Marc Kabound azalaki na souci à communier na base te era komi premier vice-président national ya Assemblée nationale. Bilan na ye zalaki fouti parce que co-dirigeant Jean-Marc Kabound abandaki ko créer de jour au jour les ennemis. Jean-Marc Kabound abandaki kokoti sa réunion que le comité exécutif toyokana plan nini tokoki kosala non. C'est ainsi que naba mafia moko ayaki kokotisa na kombo ya président Félix et moyen to continuer na ye ezalaki te. Mafia eza nini kokota na ba biloko tozo koboya biloko bakare minier
au nom ya chef de l'état okobotola bato bakare minier au nom donc Jean-Marc Kabund abandaki kosala baloi bino moko bozali na bapreuve mituka ya mama Marthe mama na biso oyo asali ke tozala. Jean-Marc Kabund apesi ordre bato bola bapine. C'est manque du respect envers même le président de la République. Augustin Kabuya kamati parti oyo. Première action, il y a secrétaire général Augustin Kabuya. Victoire, il y a élection à gouverneur. Mais à l'époque de Jean-Marc Kabund, bino moko boyebi to zanga ko bimisata sénateur moko. Oyo to tumba ba pine na limité awa. To zanga ko bimisa ata sénateur moko. C'est-à-dire la diplomatie de Jean-Marc Kabund et Augustin Kabuya, il y a la différence. Deuxième action, il y a secrétaire général à réunir ba président cellulaire o basala mikolo na mikolo asangisi batu nyonso bagibao bawakwenda oyo bomonaki babanda koreklame article 26 Augustin Kabuya alobi boya parti eza ya ngai te parti eza ya biso nyonso ya bino ya ngai tozala yini. Augustin Kabuya bino moko bozomona ndenge aza koredynamiser parti na Congo plein à craquer. Na Bandundu plein à craquer. Vous sentez quand même que le parti aujourd'hui respire. Voilà la différence. Il y a moins mouké on a connu qu'on Sabino entre Jean-Marc Kabund et Augustin Kabuya. Pour la question on ko auti ko koloba. Il y a maman Adèle. Augustin, Jean-Marc Kabund a faiseur de rôle. Non. Jean-Marc Kabund travaille sous l'impulsion de Fachi Béton. Bien mon gars, mon qui air Fachi Zalaki très concentré ma camosos. Bah quoi ça qui est dans ensemble sur le col en poucout. Parce que Fachi a s'impliqué dans ma cambouana te. Air sikoyo tambwe mwamba na Janine Mamoud va dépasser ligne rouge. Fachi a dit niet, pas question. Je suis le chef de l'État. Bon, on ne blague jamais avec le pouvoir. Maman Adèle travaille avec Jean-Marc Kabund, c'est sur instruction du chef de l'État. Pourquoi il s'est bureau à Janine Maboun? Parce que c'était un bureau qui constituait un danger pour la République. Qui se croyait que ce sont eux qui dirigent ce pays, avec leader Nabango, sénateur Joseph Kabila. Vous pouvez imaginer Fachi convoque une réunion et ils disent que non, nous sommes en réunion avec le sénateur Kabila. Et Fachi va accepter, gober, bah bêtise non. Dès à Ebisa qui Jean-Marc Kabund. Travailler na mutu oyo dans une semaine il y a un résultat. C'est ainsi que maman Adèle alakisa ki pe ba effort na ye makasi na ye pour que biro mabunda etambo mwamba balongwa bakende. Kabund n'est pas faiseur parce que Kabund signait quelle ordonnance? Herbozolo ba que Kabund a faiseur des rois. Mais c'est lui qui signait les ordonnances, c'est le chef de l'État. Combien de fois que Fachi a rejeté la proposition de Jean-Marc Kabund s'il était faiseur des rois? Ce n'est pas Kabund qui a fait que Fachi a la chef de l'État, non. Vous devez rectifier quand même la question quand vous posez. C'est les combattants, quand je dis au pluriel, les combattants de l'UDPS. Des bateaux basala manifestation. Il y a Kosenga na Fachi a retiré signature. Oui, Kabund à l'époque il était secrétaire général, on ne peut pas refuser. Kabund a sali makambo malamu ya ye. Era bandi ko sala makambo mabe to bengani ye. Nde moi muke ongana ingaki na yebisa yo. Donc Kabund n'est pas faiseur des rois. Seul faiseur des rois, c'est le chef de l'État lui-même Fachi Béton. On attendait que
récupérer, réunir toutes les preuves possibles pour maintenant mettre pression et décider que Kabund doit nous laisser. Ce n'est pas parce que Tozelaki Kabunda Longatoloba, non. Quand on a les réseaux sociaux, je donne d'abord l'exemple, fils Moukoko. À Senga Kabunda Kolonga, non? On était avec Kabund, à un niveau parti. C'est-à-dire, il y a eu des combattants, au Bamona qui déjà que Kabund devient un grand danger au niveau du parti. Vous avez des preuves. Aujourd'hui, comparez la vie de Kabund quand Kabund a quitté Katanga, Kalemi si je ne me trompe pas, et Kabund d'aujourd'hui, est-ce que Kabund peut vraiment tenir des propos mensongers envers le chef de l'État? Biloko Yasalagi. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Même Dieu, à Kopambola, si tu es reconnaissant. Mais Kabund n'est pas même reconnaissant de l'île de Pesse. Kabund a construit le stade. Kabund a construit l'école. Bon, dites-moi, s'il vous plaît. Kabund a construit quoi? Pas même une parcelle que Kabund nous a laissée au sein de l'île de Pesse. Chers combattants et combattantes, bande presse. Je dis très bien, pas même 20 sur 20 que Kabund a laissé na niveau à parti que aujourd'hui Kabund il y a que ça la remise et reprise na parti. À part ba réclamation na ba réclamation. Mais aujourd'hui jamais Augustin Kabouya, Mbujimai, Kabinda, Équateur. Augustin Kabouya sont pas parcelle. Il y a fédération Kananga. Voilà la différence. Aboy Kotonga ba hôpitaux, il y a le ministre de la Santé à Zawana. À lobby et l'Oko Liboso, c'est que je suis, c'est grâce à l'IDPS. Je dois d'abord servir l'IDPS. Mais pas Kabund. Kabund a construit une école de 300 000 $. Mais ici, nous sommes des locataires, des fédérations, des locataires. À part le pango privé, ça, là où il y a la permanence, c'est Suyer et Etienne Tshisekedi Wambulu, dans son parcelle. Ce n'est pas dans une bonne où de peste. Mais tout ça, on peut applaudir Jean-Marc Kabou. Qu'est-ce que Kabund a fait? À part Milelona Milelo. Donc il n'a qu'à partir et subir la rigueur de la loi. On a deux questions. Donc Rachel, moi c'est Rachel Bukangi de la part de Rachidi Niki. Question nanga mutuna nanga ezaboué par rapport à l'ouest de notre pays. Donc Bandulu, partie Bandulu. Les autres déjà na ndenge kaka est bande kokendele ndenge ezokendele violence massacre bato bakokufa bachef coutumier bakokufa. Ma question est celle-ci. En tant que parti présidentiel, bino baïboza na kati ya parti présidentiel, quelles sont les précautions au bozozoa par rapport ya massacre au ezoleka na parti est et ouest ya mboka na biso? Est-ce que toko s'attendre kaka na ndenge ezolekela na est parce que ça approche lobi to mona ngo kala mingi tezo koma na kititi et vous en tant que parti présidentiel bozo ba ndenge nini on va aboutir pour jusqu'à ce que Ikambo ezokoma. Merci beaucoup. En tant que parti présidentiel, le secrétaire général Augustin Kabouya abandé kozela mokonzi ya mboka aya ayaki lobby. Je profite pour nous souhaiter bon retour au pays. Excellence, Monsieur le Président de la République. Bobo Sanate, Mouzito, à l'époque, à Lobaka, nous allons créer l'insécurité pour que les investisseurs ne viennent pas. Bino Bopanzi Sango, naebi ki bukanisi maloba wana. Banguna ya fachi, ba oyo baza kobanga ba élection, ba bandi ko alimenter pour que l'élection esalema te. Bakomi ko créer ba conflit
Parce que bayebi ke ba Rwandais bakotaka sous forme ya bangombe. Qu'on nous dise la vérité. Malgré nous, je ne peux pas entrer dans les détails. Batu moko bakota na bangombe. Ba Rwandais. Basali manso pona koyeba munoko oyo eza kolobama na bandundu. Soit disant que bazali ba autochtone donc ba imboka ba province. Nyonso na bazali toujours na plan. Ba kolinga basala coup d'état. Bango basali boye parce que souci ya communauté internationale eza bakata mboka. Bandundu ezala pays, Katanga ezala pays, donc bakata yango. Fachi pe alobi nyet ekosalema te. Biso en tant que parti présidentiel, toza ko mobiliser ba Congolais nyonso. Ezala awa na ville ya Kinshasa. Ezala na babandundu tout. Bozala vigilant, bondima. Ba politicien o baza na mitema mabe ba olinga kaka Congo ezonga kaka sima l'état ko mobiliser ba fonds pour le développement ya mboka. Mais nous maintenant nous devons mobiliser les fonds pour na kotia na sécurité. Bon moni ke boza ko zonga biso aussi investisseur na koti ko ya soka yebi ke kwambo moto ezali kwambo moto ezali qui peut oser kotia mbongo na ya danger. Bissot a déjà éveillé, nous, parti présidentiel, et on se prépare. Et il y a d'autres stratégies sécuritaires, je ne peux pas dire dans des réseaux sociaux, parce qu'en matière de sécurité, c'est trop réservé. Mais, maman, premièrement, Fayoulou, c'est quelqu'un on a coupé, c'est même à ta conseil, à côté de studio, à la musique. C'est quelqu'un qui danse. Nous sommes à théâtre d'ici notre président Mbosso. Pour nous faire les théâtre, complicité. Est-ce que vous pouvez imaginer complicité? Oui, la complicité peut être là, mais ce sont des gens qui vont combattre Fachi. Complicité d'abord les Bango Moko. Et ils mettent d'abord l'insécurité sur le plan international. Fayoul. Batourna aux soldats du peuple. Ye moko muto liboso ye moko complice na makambo wana quand même muzito malgré na uti ko rappeler maloba na ye mais akendaki quand même il a même acheté quelque chose ake ko pesa ba oyo ba victime mais ye Fayoul à part poto na zo kendo 500 bonzat il devient comme un pasteur. Merci beaucoup. Élisez-vous la dernière question. Ngai tangu ndikozo tu na sekai ni pour amona université à moi moko. Vous êtes parti au pouvoir parce que le pouvoir se protège et se conserve. 2023 en gros c'est comme pembeni et sengeli 2023 en gros c'est comme pembeni. Donc ça dit que ndenge bozana pouvoir bokoluka ete bokoma pe na mandat ya mibale. Makambo nyonso ekoleka boye ti na est ya Congo kaka bitumba na bitumba lelo eza kutuka SPT ba Congo basonné présence ya Rwandais na bandundu la même chose. Vraiment stratégie nini boko sala parce que lobi tozaki na discussion makasi na moko ya ba député na secteur Mokombo oyo azokoyebisa biso ke makambo nyonso ya lokita mais bino nde bwana pouvoir boza pe parti monene boza na batu kilikili bamboka ebele ndenge moko otangi awa bosinstalle déjà baplace ebele bino sikoyo nde mutu esengeli bosala tu boéclaire population na likambo wana ezali ndenge nini soki eza ya solo eza bongo po député abisa biso ke ezali bamontage eza lokuta eza ya solo te présence ya barwandais wana eza bongo te mais au fait tose retrouvaki wana tozokoyeba lisusu te likambo nini eza ya solo nini eza ya lokuta bino nde bowa na pouvoir bokoki koéclaire population parce que koloba boye nde esungaka population bazala éclaire bayeba likambo nini eza kolekana soki boza koloba te boza kose taire na makambo mosusu ekolekanaka na mboka boza kose taire Fayoula aloba likambo boye likambo ya $21,000 bato mosusu bakose taire bamosusu bakoloba yango vraimen te ekozala mpasi parce que 2023 komi pembeni pouvoir ya Fachi ekoriske
eglise kaka boye sans que bato bayebaki makambo boye eza kosalema ezalaka boye ezalaka mpe ekendaka boye. Merci. Merci beaucoup, maman. Na makambo eza kosalema na mboka na biso oyo etali sécurité. Complot eza makasi. Bato bazali koluka toujours comment déstabiliser les institutions de la République. Basoption, obino boza koyoka, conflit, yaka, teke, consort. Mais ce sont des vrais. Il y a eu des gens, oyo, balingi ba tout ça, ba imboka mitu, parce que baza na mission. Bomonaki, armée na biso FARDC, akangaki na bato mosusu na manduki. Bino nyoso bomonaki ba image. Ce sont toujours nos politiciens. Il y a les enquêtes eza ko salima. Kaka ndenge baza ko kanga les officiers militaires. C'est la même chose, on va aussi arrêter d'autres opposants. On va impliquer pour créer l'insécurité na mboka na biso. Combien de fois batu balandi bundudia Congo comme yo zana batu na yo to sala boy bundudia Congo boy, combien de fois? Ce sont toujours nos politiciens congolais. Ceux qui ont été incapables de mobiliser même 300 personnes. Mais c'est que politique. Il ne faut pas chercher. Parce que l'opposition à l'étranger en Europe, ce n'est pas ce qui se passe dans notre pays. Mouto aligné Congo Nabiso, il faut apporter soutien. Il faut apporter critique moko. Oyo eko éveillé, donc eko la moussa, ba dirigeant. Mais pas dans notre pays. Notre pays, quelqu'un qui se réveille le matin, il s'autoproclame président de la République. L'autre, il se proclame, on a une 004, à Simipe moi coin à quartier, Kuluna. Et Bisso Mokoto Simbi, ministre du ministère intérieur. C'est ainsi que moi, Junior Monabouté, n'a saigné d'abord démission à ministre intérieur à Kendenan, Kopema. C'est un ministère de l'Agriculture, parce que le ministère intérieur, il est qui est kilo, c'est sali de peste. Nous disons la vérité. Quand il faut dire la vérité, nous assumons. Stratégie obiso de peste tozui, toko panzango na ba réseaux sociaux. Et ça stratégie moko technique sécuritaire. Mais vous allez voir, on attendait premier citoyen de la République Aya, Aye, kokitana yo akiti lobby alala kite abandi ba réunion pona makambo etali kwa muntu. Je crois que un de ces 4 matins beaucoup mona ba décision ekobima bino moko bomoni ba yav ba mususu bakangi bango. Mais pourquoi ba vérité en ebimi, c'est-à-dire le parti présidentiel travaille. Tozaka kana ba meeting tebo non, nous travaillons. Et nakosenga na bakinois nyonso, na bakongolais nyonso, bozala batuya ane. Vous devez collaborer avec les services de sécurité. Batu mosusu bakomi lokola ba mabomo holandais osomoni moto aliboma za na iPhone. Moto aliboma za na carte visa ya banque. Ba biloko ne ezomona kende poste ya la police eza wana dénoncer yango. Comment nous pouvons aider notre pays? C'est en dénonçant. Donc c'est moi mutuna maman oyo tunaki réponse oyo na ngana répondre ngwana. Donc l'UDPS travaille bino moko bozomo na netozo bazo kanga bato oyo baza impliqué. Donc voilà. Bon, mot de la fin na ngai na pesi d'abord bino nyonso bapanzi sango matondi mingi na musala na sacrifice oyo boza ko se sacrifier pour communiquer ba vraie information. Na kosenga na chef de l'État, président Félix fongola misu na makambo ya Katanga
Quand je parle Katanga, précisément Kolwezi, complot moko ezali ya kodécourager bato oyo bazali na Katanga, campagne ya mabe contre le chef de l'État. Bino ba représentant, gouverneur, vice-gouverneur, vous devez être honnête et sincère. Je vous demande seulement ça. Ce que Monique Oza incapable de être honnête envers le président de la République, présenter démission. Zala quand même, zo courage, il y a qu'à présenter démission. Je vous dis et je vous remercie.